Mesdames et messieurs, je vous salue place Bozali, n'apes minombo te mingi parce que bomesana rozana biso pe to lingara bino mingi. Merci de nous faire confiance sur cette chaîne. Nouvelle Tendance Télévision est là parmi nous. Nous souhaitons aussi nos sincères condoléances à la grande famille de l'église de la Compassion de Papa Marcelo qui vient de perdre, on l'avait déjà dit hier, perdre une grande dame, donc sa femme, son épouse, Maman Blanche Tounassi. Elle n'est plus avec nous sur cette terre des hommes. En tout cas, mes sincères condoléances à la grande famille ainsi qu'à la famille restreinte, la famille Naïbana et tout. On rappelle que mon amour est mouqué, même une année, je pense. Donc, il y a un bossé fait au bananango pour souhaiter mes condoléances à la famille Mobima et puis mon pasteur Marcelo Tounassi. Voilà, merci aussi comme ça à la grande équipe de la Nouvelle Tendance Télévision. Merci à Gédéon, merci à celui qu'on appelle Jordan, les professeurs, et ainsi à Alain Dele, les coachs. Merci. Voilà, à Chadrak aussi de l'autre côté sur Culture Info Monde. Et voilà, sans oublier, je suis le Kamba TV, ce sont des chaînes Oyoyo et Poussaka, Bissou, Kosa, la œuvre Yanzambe. Déjà, comme vous voyez là où je suis, ça prouve qu'on est dans un lieu très sain, dans un lieu très sain parce que awawa n'est pas une solution. Nakati Tonga, Nakati Ndakwa Nzambe, Otobeng Église. Cette église, c'est l'église même. Mission évangélique Maranatha. Donc, c'est une église et Kambami et pas le révérend et puis l'évêque. Je suis le Kamba Kound, un évêque établi et puis ils ont titre et ça la réalité. Bateau tout baza permet na vivre na kimia. Donc, tozongi lisusu na bande kobo sunganga. Thème na biso on est tellement important. Na yoka ngoka na mato ya bateau na 2 jours. Quand on est dans tambola ki lobby, les abandés déjà tout le monde est na bosunganga wala. Donc, on est bazo chaviso déjà ka. Mais toye na ngo lisusu on va continuer comme je l'avais dit chaque semaine pour parler na bande kobo sunganga. Ce sont des sujets très importants. Oyo batou ba na ngo baza na posa bosunganga psychologiquement, financièrement, moralement, Tom Soso na muto azana ba cas tellement grave, azana prison, on est bien en kobi melate, bande kobo sunganga ezawana pour aider batu oyo bazana mo problème. Aujourd'hui, il est avec moi sur ce plateau, c'est un grand homme de Dieu et j'ai le réel plaisir d'être avec lui parce que hormis être journaliste ici, na nenga profession, na yami mosel nanza meme. En dehors de ça, c'est un père pour moi, c'est un papa. Lui, c'est le pasteur, le révérend, l'évêque. Je suis le Kamba Kound. L'homme de Dieu, je vous salue. Ah, bonjour Brad. Bonne santé. Santé très bien, morale, physique, spirituelle. Morale, il y a dérangé Mouké parce que j'ai un petit souci. On a l'IWA à Maman Blanche. Ah, ok. Voilà. Ah, mais sincère condoléances aussi parce que... Trop tôt. Trop tôt, oui. Et puis, pasteur Marcelo, veuf trop tôt. Vraiment, ça fait mal. Voilà, libanga ce que je moninga, ce que je n'ai que tchakou ko sekate. Pour y couper ko joyau. Ah oui. Vraiment, nous avons déjà mutapé saki, nous avons un ndimi qui a joyé, que Dieu soit glorifié, mais c'est choquant. Okay. Voilà. Mais un peu de rectification parce que je ne suis pas évêque. Je suis l'évangéliste ou prophète ou frère Josué. Voilà. Bon évêque. Mais papa, si on veut toucher un peu Kaka, parce que c'est la réalité, comme les bisous, de perdre une grande dame Bongo, choc wana, est-ce que le ballet ça bien au Kamakam, le pasteur on se comment on va bandoki, pasteur on se comment on va Kaka, même yo mon rebiki, yo posera à traiter dans le wana, mais ils ont qu'un na banzela moko boye que pona ba nini pasteur qui ko sala boye aller à celle est-ce que de moko pourquoi pourquoi alikisa qui avant comme on a succès parce qu'atteindre succès voilà aibani na monde a comme na mbongo hein a vu succès déjà aleki biso moi na succès marché la lekinga oui oui voilà là ça la sincère et ça na mbongo aleki ngai wana na ebite bon voilà. Bon, ça va, mais du moins, pour nous la sacrifier, moi si n'a été pour nous comme bon, toi comme un succès, oui. Mais il y a assez comme un succès, ayo sacrifier moi c'est le nom. Donc on a pas païen, ba musicien mokili, ba nim tutu, ba kota, ba loge, ba nim tout, ba sacrifier ba c'est na bangote, c'est le bazali. Voilà. Et puis moi ça moto ayeba comme maman mobali. Oui. Pour bala ni boza placement. Oui oui. Bon, na côté liété, mais na lobinde li comme ndenge ezali. La mort frappe tout le monde, na âge nyonso. Dans les circonstances, où nous avons besoin de se décider.
Voilà. Bato musupe basali barrêt cardiaque bokene ani pe alamuki. Pasteur Don. Maman naye. Aza déjà na 80 et quelques. Maman a âge quoi? Oui. Plus de 80 ans. Et puis à Beli, à côté maman a Koufi. Tozala ki angana pasteur Don. Ba bengi payé. Que maman awa a kati motem. To leliao. Oh. Pasteur a vu accueil. A comme aboué. Donc ba koti maman na morgue. Tant mali les frappé ba maman fongoli mis babi misi. Ah. Voilà. Les lots maman bimi azana ndako. Tozala ki anayi. Voilà les miracles que Dieu fait. Donc c'est une vieille maman comme ça mais à zongi. Mais yé à zongité. C'est Dieu à jouer le kumo na nyonso. Vraiment. Mais bon, tout n'a rare parce que mais dans le biquet, il y a des journalistes. Ndé bo sala ba investigation, ya makamu susu avant peut-être ko qualifier mutu na nyonso tout. C'est ça parce que bon, c'est que avant qu'on ça l'investigation qu'on qualifier, il y a aussi des messages. Est-ce que bignon boye barake bo ki veut okufa to et le moins so ya boyo prédire en bien. OK. Yeba bien. Kanga yango na obiso. Un vrai serviteur de Dieu. Aïbakal a okufa. Ata obi datité, moyeba o nzambo lo bela ok non. Oui oui. Donc moi temps épée ça ma. Ba Jacob aïbaka abendi bana na ye, abi na moni na komi na kufa, na pambola bino. Ba Isaac abi na moni mikolo na ngai komi na suka na ngina kufa. Kende lambelanga na lia bongo na pambolo avant na kufa. Abraham tout le monde Joseph l'Égypte et ainsi de suite tout outil na ba Paul obi kende bo moninga bo ndé na kende Jérusalem na ozonga sute bo mona visage na ngai sute les gens pleuraient même ko kende te ko kende pité na kende kaka et ainsi de suite voilà papa et Alexandre dit na bala ay baki ki abi aye pas générer soni ka foot abi ndenge na zawa ndé na zokende na ozonga sute apese bible na ye apese kane na ye na voiture na Mercedes au mobuta sombela ka pesi génération ka futa OK azonga pété donc ba sala nzambe o ba sambela ndinga solo ndinga biso tozali soki liwa ezoya okoyeba OK okoyeba mais comme nzambe annonsaka et comme le biso moi mbilinga et papa baruti même chose ayebaki abi ndenge na zaboe bo mona ngali sute to mona na kaka na lola ainsi de suite voilà c'est ça mais ba message ya ba n'enviez pas la couronne des autres bon wana na tangité il faut na vérifier problème exacté to passer na nini voilà voilà merci beaucoup l'homme de Dieu il faut na tanga na bonde la nzambe comme tu me soupe circonstance peut-être ayebaki pe liwa ya mwasi na peut-être pe yemoko mwasi ayebaki pour na kolobaki di annonce tantôt d'une manière tantôt d'une autre akokolobisa yo ou message mieux pas mutu musu na mon esprit de mort ezolanda mama OK hein to pe tala botala to message bimwa ki na église tu es pas na yemoko tu es pas moi si toni tout mais tango yé voilà makamba bongo et salamaka ezate soki mutu ata yesu ayebaki liwa na ye ayebaka oui alobi piango ke ndenge na zoki ndebo na okufa tout mais oyo ko bomangai mutu tel voilà merci beaucoup papa alors est-ce que te natika question na toleka tozonga siko na bande ko bosunga ngai to sambela papa zambe na bomo tozali bana na yo yondo créer biso tini biso na mokili tokutana ba problème ebele et ndenge na zolo ba na zui bato ba benga pe na tali ba problème ba oya bango ba musuba autoriser na loba ba musuba bi ba koya ku bango moko Seigneur opesi solution na likambo yo na bato nyonso ba pesaki ba appui na bango ba message to mettre en pratique pe le l'autre solution que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ amen amen voilà bande ko bosunganga et tu es koleka tu as une culture en photo l'exa qui a monté mais tu le l'exa première partie nango là je suis le combatif non tu le qui ça quitté voilà bande ko bosunganga ya liboso to bande nango le la première partie eza histoire mais vrai réalité en face parce que et trouble qui même na mutu ya mosel na nzambe toza sur le plan physique bo moto oui ando yeba sala nini alors a tuna qui même là ba question bosunga nini to ko sunga libota o ezaki na problème moko bato balanda ki ngo déjà boyeba il y a inceste c'est-à-dire inceste eza ya mapasa bana mibale ya mapasa ya mwasi na mobali bakomi ba makangu mwasi na mobali balingani bakomi ko sala oyo ba couple salaka et ça que famille bakangi bango maman kangi bango tant ko bisa papa et bardé donc ya mabe papa benga ainga benga même na maman nde na kolanda ninga landaka papa alanda ki papa
abengaki nde papa kometi kuna na explication so to pesaki d'accord et yo salaki bana balingani kaka o surtout à mobile nde papa bagala opesi kana donc ye pena zaiki aposa mwasi na ye maintenant qu'est-ce qui s'est passé parce que toyebi suite cité papa kindaki asingaki bapesi 2 semaines abondela ayeba nene bako trouver solution place wana nde lelo toyeba dans 2 semaines wana pour to komi me pena note est-ce que solution est trouva maki te trouva mete mais na kati wana batu basungaki biso na mo ba commentaire bato pe bazaro ndiyo ba problème baloba ila ne wa moni ko loba ba o pe ba trouver moi façon de retrouver ba commentaire ki ba de ko bosunga na o pe ba bengaki bon mala la bengi ba musu ba pesi ba commentaire ba musu pe ba pesi ba point de vue na bango ba musu ba tininga ba message na ba audio vraiment to réunir nyonso to bondeli ndé lelo solution monaki voilà o ba commentaire mon kalobi évangéliste Josué délivrer bango nyonso papa na mama pe na bana papa wana pe ekozala ayebi likambo OK papa ayebi likambo yango pe na ekoloba papa ayebi likambo papa ayebi likambo oh voilà pe mananu papa pe bala sisa wa commentaire ba séparer ba mapasa wana batinda bango na bamboka différent ata continent différent ba parents bazonga la main balongwa na ndako wana basala prière ya makasi penza eza vraiment passé esprit bakotisi na ndako na bango ya somme bon so na mina tanga nyonso eroyo na tanto za nango le to ke mulaité merci beaucoup to ke mulaité mais yo le bi papa ça na problème na message là est-ce que ba occuper ko longa na ndako wana parce que esprit za bien te ba longa na ndako te tozi solution déjà Bible lobi na Psaume chapitre 68 verset 20 à 21 Psaume chapitre 68 verset 20 à 21 Bible lobi béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable Dieu nous délivre. Amen. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Amen. Et le Seigneur l'Éternel peut nous garantir même de la mort. Amen. Atabakana kokufa. Nzamba délivrer parce que la Bible nzamba za nzamba délivrance. Ata munguna koti na ndako na na foyer na yo. Ata akoti na façon so o esengela sala tona makamu na yo. Abi Dieu est pour nous le Dieu de délivrance. Nda délivrer famille oyo. Nakei pour na pe sa solution ndenge bato ba pesaki bamusu ba bengaki bamusu batini ba message bamusu na ba commentaire na réunir nyonso na sambeli nde nzambe a orienté ngai pe même chose ka ndenge bato balobaki to sala yango nakei tokutani na papa mama azalaki nano kosukola OK tokutani na papa na salon bon maman zana annexe mais annexe yango ezana simanda côté mais zande côté liboso d'accord guérite après annexe voilà et puis payote d'accord ngana papa tu na salon ay bon toko loba comme ça ndé to bondeli na bi na ye na réponse na ebisi na bi nzambe ya boy divorce ça c'est un parce que maman a zana ba problème moko familial oyo nzamba talisi oyo sengeli to traiter yango to sambela pour que azwa kimia et puis y affecter bana mususu te parce que eloko yango elingaki pe y affecter bana mususu voilà alors il faut to sambela et ainsi de suite bon pona yo papa bien que ozano pe na kisite oza pe na logité mais problème na yo mona lobango bo ezate parce que ba olanda voilà problème na yo ezali boy ndenge nzamba talis mais apaise-toi natangi pe verset na mokanda Jacques le dit que la colère d'un homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Ce qui ozaka na kanda boye c'est que ata boyani na mama bongo bana ba sa bana na yo est-ce que obebi sa bana alors kanda na yo eko détruire foyer na yo eko détruire maman eko détruire même na bana alors apaise-toi nzamba boy kanda wana voilà alors tant que sisinde mwana aye ko signaler que noko aye et puis a signalé que maman a silisi bon papa ti ba omona na maman d'accord et voilà maman a siso sukola ngali bon est-ce que toko benga maman oui allez maman aye akoti avandi abimisi pe mwana ngoye oya yaki mwana ya muke mwana suka oya yako funda va abi tati pe sorti puisque alingi papa mingi mwana ngo mwana mosi mais alingi papa mingi ya bi non tu peux nous quitter par dehors mwana kena
noka za libanda to sololi to prier les sous na répéter les mêmes choses après papa lobi oui papa na yoki yo makambo lobi pona nga eza vrai nandimi délivrance pona maman eza vrai pe mabe nyonso esalama eza maman oh eza papa te eza papa te eza ni maman eza maman ngabi oui lobakasi abi na kondanaki ye pe na lobeki eza ye muta bebisi bana parce que ye asala inceste akoli pona papa ya nene akoli pa na noko na ye à l'époque lokola zaki na moi mbongo nde mutazo za charge à famille ya akoli na ndako ya noko na ye siko mwana ya noko na ye nde muta diverger o comprendre siko likambo pe yebani et tout bon basala ba nini ko boma moto na famille ko bongisa na famille et tout nde voilà mama pe sili na ndenge pa ekokutana na mobali babali et tout ye moko mama pe mutabisaka pe mobali et voilà et tout et puis ici là mobali pe moni kasolingi mwasi oloba oyo pa ko loba nini ndengo zalaka ndengo sala tout voilà pona voilà et puis ici babala na ici mais sikoyo combien d'années parce que obi ba sali 20 ans il y a mariage voilà mais tala ba retomber ndé sikoyo hein pour moi ali bossa za université bien que na cité alinga sisa mais azana L1 hein mono ya ali bosso et voilà alinga sisa bon sikoyo tala sikoyo combien d'années apo makambo oyo donc wana ndenge babala ni mais maman sala kango na ni mwana ya noko mutu il paraît que moi non qu'on devait muta violer quand il violé puisque azalaki na 16 ans ye maman atiela kai nini oyo la lisawa dibadia c'est pas nati chaque babandolia na tongo ba meliti ba kei classe et tout bazongi na midi moi ba nini et puis soki ba 18h 19h ba li soki ye mwana nokonde abano sala ba li lokola ye mobali moko moi qui gourmandisme mana asaliti siko tina ye chaque fois asala kango après ça fait ba leki ba nini tout nde ye ko sala ke asali yango azalaki na objectif na ye atieli tango alie baki ko lala ya kotiti na chambre bana basi a posé pe acte nezo katiela kinde bangunyo so pa lala pongi penza ke nini tout asali acte na nde ay comme si habitude et comment habitude pendant plusieurs fois nde na ndenge ba ko kangai nde sikoyo yoyi banati après ici là voilà la chose nde papa oui ezaye ngabi oui ezaye pour acte na salaka bien qu'il indépendamment de sa volonté mais ezaye comment il continue comment il volontaire et voilà to sambeli na sali prière nde nzambe ya recommandaki na bondeli pona bana et tout nde papa a etinda mwana oya mwasi braza et pas na petit frère na braza bakaboli bango bien que ba itide kati papa obi ya wakata atini mwana mwasi braza oyo musatini na kinzambi soki na kikwiti so kinzambi na bandundu bon voilà lakini moka na akekuna kwa mbali yake mbali kuta sa kende libusuka tant to sisa ni sili obi lelo a okende mais akende les jours suivants allez ya mbala ki na jeep ale baketi ke kuna ya mwasi nde sali akati braza azala kuna balokola azana passeport po baba ndo sala ba démarche ake France et pas na tante na et bon ka leki ya papa azana na France akende kuna voilà ndenge to régler situation na mama pe azongi kimia ekoti mais non quoi c'est banda non voilà c'est ça dès que tozo silisa na papa na mama tozo ya pona babi misangai pona kotsa mutu kalanga na kati ya nini na kati ya lupango po to bima tozo ya pona na mama na papa bazo accompagner to solola noka azali na payette atelemi siko noka attaquer nde na ngamba la moko ole ki apesa ta mbote ke apesa po yena bamona nde na nini mwana na mwana kasi na mena bokilo na ye bamona ni te siko kobima bima ata mbote te oyo pe nani yo oyo ko sala nini awa nini bokilo te c'est quoi oyebi te
Habité, bon, il va venturier, ce qui va pasteur, ce qui bon, la fille, hein, a vu ça que bazana pasteur. Pour na likambo le kaki, pour y pas au courant likambo. Noko. Ah d'accord. Donc faut mimbeyebi. Faut mimbeyebi. OK. Sikoyo. Ah ça t'aque pas venturier, bon, pas de famille, bazana ce que ba kisi banini. Ngana lo bien l'autre. Papa benganye sur place. Sorcier, sors de ma parcelle. Otiaka makolo terre. Ndoki. Jour na komona. Nani mwana kasi na famille abi na yo. Jour na komona tie makolo awa pa. Mukolongo yo na ye libanda boke libela. Na mona kawa te. So ngo kuta na ye. Aya kakuna na ndako. To en dehors même ya venu awa te. Bima abimi c'est par force bou abimi si akangi portail. C'est comme ça que noko yende mutu mwana na ye ndoki donc makambo nyonso yo noko mutu mvuta et puis noko alingaka nde mwana nkasi wana kufa même na likama ndenge salamaka que noko ki agangela mwana na ye toni tout rien mutu a bouger était comme ça famille comme une famille puisque la victime alobaki pas na na maman na ye na bandeko tu ba ye wana mais noko alingi baloba te yende mutu asala ni to mais azalaki déjà na on a détruit vie année. Mais Nzambe kaka ndati kabana nete ti yepé à protéger kaka ti mais dernier ni les allait que il va le kufa comme ça luka moyen na ba souci ana ti ali yepé mo sabe ngai makama noko etalinga te d'ailleurs alinganga na maloba. Voilà c'est comme ça que est donc solution est mon ami. Solution est mon ami. Voilà. Merci na batunyo sur ba commentaki. Merci mingi na bino. Bozala qui est inspiré. Et bah fruit, il y a des commentaires nabino, bah fruit, il y a des conseils nabino, na bah appel, bah message nabino, ndé to sangisango, il y a une petite solution. Ndé ka boloba to panza bango, bah panzi bango. Très bien. Liba le koufate, liba la pékoufité. Ah oui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alors Lelo, tout ça c'est deuxième, tout bien en deuxième histoire, deuxième histoire. Il y a bande kobo sou. Grave les sousou, il y a bande kobo sou ngangai. Bazana awa na komi na kalamu. Beza musika te? Ka awa. Na kalamu. Et salinga pe passi lisusu. Papa azana ba moyen. Asala ka place ya bien. Abali baboti. Mwana oyo ya mwasi azali troisième fille na ye. OK. Papa lingiye makasi. Tala na olinga na tanga kumbu na ye. Teko tangati. Voilà. Papa lingi mwana nyama mwasi makasi parce que na bana nyonso Bamba était comme Christelle. Pardon. Il y a ça quatrième T. Azani quatrième. Quatrième. Voilà, quatrième. Bana bana belé. Oui, bana 7. Ah, c'est bien le quatrième. Il y a une quatrième. Mais quatrième fille, Aza très intelligente. Koleka, bangonyos na ba ya liboso, na ba lek. Il y a très intelligente. Ne papa alingié makasi. Bon, il y a papa zana mbongo. Moi nazotanga na école mokawa en place. Il y a cher. OK. La porte tangition. Ce que tant mon a eu certificat à passer premier CO. Au babingi le 7e. 7e. Ndé papa lobibo. Ndenge au côté na premier CO. Ils ont différentes écoles primaires. OK. Ceux qui ont eu la première, pas je te fais cadeau. Au moins c'est quoi? Ce que bana musu bazalaka puisque ngana na zalaka enseignant moi na musaza na école primaire mayele amata na seo boye mayele kiti moi na musupe na école primaire mayele na se amata boye voilà c'est ça musupe na humanité asa mayele à côté université boye donc voilà c'est comme ça vice versa et ça la maka net singa zo nga na université ngaza mayele na secondaire humanité na ke université na ndo kokate voilà na kokate comme bela ngaza kaka déranger pour la si la zone n'a pas. Voilà. Alors, papa, a dit que ceux qui ont joué la première, qui est la première, c'est au 7e ou passé, au 8e, mais au Mikaka la première, je te fais cadeau. Moi, on a à bosser à Mikaka la première. La première, c'est où? La première, c'est à passer sur le 8e. À passer sur le 8e. Dès la vacances, papa somme les voitures. Oh. Oui. C'est les dons. Le 8e cadeau. C'est les cadeaux, il y a voiture. Si quoi il y a voiture, moi on appelle à bon me mater. Parce que Azalaki moi na muké. Ainsi de suite, à louer les chauffeurs. Chauffeur anguna ni comme na quartier. Oui, bah jeune bazalaka. Moi bah courager. Azama diplôme d'état na mais
moi a continué les athées famille pauvre ndé a sali moi auto école papa azui azana permis naï et moi débrouiller kaka moi kechi oh maman moi nini asi moi baby nini tout ndé père ba ko proposer ba naï comme on est Yannick bon bolimbi sipo comme les autres bon comme on est Yannick Yannick ezayo oui père vanda kasi ba yokani bon pour na voiture oyo eza cadeau ya mwana lokola kendeke classe otanga esengeli okene na classe ozelie ce classe ici osani ozongi na ye moi course na ye ozongi na ye mais na bono puta $200 transport à chaque jour na bono pesa kolia na yo pe obandolia parce que Yannick abala na nute azana no ka voilà avanda kai pa na bango d'accord abo yandini ba chauffeur ba futa ba $50 ba $100 ba $80 mais yazui $200 transport paye à chaque jour ba on paye ça kolia paye ba occupé en limite nde au sala ne ba futa paye Yannick pas comme moi bien moi ketchup bien moi nini tout moi jean nde c'est ça là que moi na passé pe troisième des humanités bazo continuer na quatrième des humanités nde makambo yeko be bandi awa mwana akutani na ba camarade pour na boy kotanga kombe école parce que les écoles moko répété ya bien pour monique ba ko bon a salir école na biso ainsi non ba école les alaka bongo mais ils a limité à école moka cher alors na 4e des humanités ba ninga ya basi na masolo ote ngai na chérie na nga en tout cas talabo o pas beti ye pas tout bongo yondeni ngai makama na bi na ngati ozayuma yo penza blé penza bon blé au moins masolo ba sekaka tout ndé tour mususu na récréation ba yeko ko bise yo penza yo tata longwa na longwa yo kama masolo na bisote bon longo la ngai ko abi te yo longo po oza na mobilité ndenge oza ekomba abi yetu lo moni mwa ko seka ndé ba bise tala abi te ngai na omeka ndenge nini kolonga na ndako na voiture na chauffeur toye dès que ozo silis chauffeur azuyo ozongi ndako pendant que des courses il faut 50 nzela so ba pesi yo nzela ndé okena chauffeur osombi selo ko na ngo na supermarché tonini après ozongi esili siko na omeka ndeni na pe na kuta te na jeune garçon toni alinga ngai ta izokata bi chauffeur na bina ya jeune il faut lingai place ma comme bandi ngwana ba camarade na inde ba bise ke ka chauffeur na bina to mona ka jeune il faut lingai abi no bana ndeni abi yo penza nde ba bise ba banda kaka mo simbie tom so pese bisou toni tout au timba voilà makambo nde yoko banda wana ye mona pe atiango na esprit na sorti bazui bazongi a salité tango chauffeur aye a juillet ba mati allez nanzela abono simba chauffeur kaka mona osimba ye atala abendi loboko après tango osala manœuvre ba comme na école pona alinga kita apesi chauffeur bisou akiti chauffeur atikali d'équation azoka moi na patron c'est quoi OK na retour bazongi a sala le côté les jours suivants voilà pour apesi ndé a benge Yannick tanga taleboy bisou pena na munoko chauffeur alingi boy petit akufi ngai donc na sala bibi ye jeune obi petit yo amabonzeza akomo banga la champagne asa no mona muke so na mekiawa bokanga ngate boss les akomo banga bi petit yo nga omoni azana équation mais azo banga jour mususu pe ayaboye apese bisou abi abi na obanga omoni ozamona muke boyo kanga ngai bani tutu bino bana boyo mona na ke prison et comme ça abi ko bangelo kote na olobana ngate ndi azu abi azu petit na oliaye petit yo na oliaye ba bela na ebite bandeko elle nzunga ma famille ndi azu décision bi petit yo na oliaye esili ba yokani abi na sortie et simbate bien na tongo na kota classe te lobby
C'est comme ça. Aïe. Na sac nae, Acheter atie pantalon, atie body. Allez. C'est moi on peut moins de tout. Eh, ça nous auto bien tout. Ah. Oh, quatrième des humanités déjà moto asia fungwami déjà. Aïe. Bana batambongo. Aïe. Encore azam moi aussi qui toko pembe. Ah oui, sous pembe. Eh. Kanetio pembe. Aïe aïe aïe. Nde? Ah, papa ngapela na kitoko ouais. Ah, yo mbali kitoko. Ah, merci papa. Nde? T'es ma vie kitoko. J'ai de moni Likunia. Te nalobi te ka basi ya pembe ka basi kitoko. Mosi musako za pembe kitoko te. Bosi musu mwindo me kitoko wa. Voilà, c'est ça. Entre parenthèses. Voilà. Donc ite bato mwindo, bal baké, te bato basi kitoko, basi ya mwindo majorité baza kitoko. Ah oui hein. Ndenge bazo kende wana. Vert flat. Na tongo wana. Bakenda kwa ekobo. Bake. Kaka na nini na mutuka. Petia longoli uniforme alati body. Aïe. Afungoli akiti jeep, abandola ta déjà pantalon et sili akoti ba uniforme na kati ya sac. Bakiti ale bakoti ye peti anene mutu afuti. Baki ale babandi yango. Ti 12h30. Et sili babimi ale azongi na ndako. Peti aka amela mina. Babanda kala. Omoni? Ti. Jour monsieur baké classe, jour monsieur baké bon, jour monsieur peut-être 5 ans non que super machin ça bachan nga vanitu. Papa pese bon. Allez, baké kaka bongo. Mwana ya musala. Mutayo remarqué. Hein maman, aza maman. Abi yak. Yo ozana zemia. Te, na zemite. Non mono clair te. Nga na maman, yebisanga vérité. Yo ozana zemite. Afin de otale. Abi omon na place non ndenge zobeta na kingo no consort tout. Na étudio bien. Zemine ko ça ba 3 mois ou 4 mois. Pesa vrai. Et abi comme kolongola te. So longoli okufa. O ko ebisa mama te abi ça va no ebisa mama te. Mais kolongola ndete. Abi ça. Nde direct akeko ebisa mère. Mwana musala. Abi mama benga mwana tuna ye. Attendez ba ke classe na retour tuna ye. Ana zem na solo na ye tout. Mais na bi kolo na ngote. Nde retour à classe ba continue mutuka. Bon chauffeur azela kapé transport na ye na nini moi manœuvre pe ali apé ba nini tout. Mwana direct mama zui. Akene na nini? Interrogation mwana ndimi ya nani abwekolo abi vanda kawan mama pe akangi mwana na chambre abengi papa abi parce que abi que papa azalaka trop dire abi papa il a un problème ici à la maison, est-ce que tu peux venir? Abi tiens quel problème? Abi non exactement il comme téléphone té urgence. OK j'arrive le cola mon conseil allez papa y à côté tunaye azana zemi na yango ka sikoyi mwana musamu te bisinga e consort abi zemi ya nani aolo bate papa gifler na intimidation ta moni minga la batok loba oh ya chauffeur ibana ndenge nini nda expliquer ye oh eza faute na mwana ye moko alobi eza faute na yete eza faute à chauffeur te. Chauffeur a boyaki ezanga ngani mutu na salaki nyoso na séduire pona ba ami ndenge na expliquer boy na école mais ya boyaki penza ngani mutu na se papa Simbabi pourquoi tu m'as décidé, pourquoi tu as fait ça? Allez abimba lomoko abi chauffeur yaka chauffeur pas bien le côté bon ya va tele biloko alia ko tuté akota boye abi fanda wana afandi mon général, je l'engaye. Aza soda. Dena zolo bawa. Abi je l'engaye. Parquet. Parquet. Ndeto zolo bawa azana prison. Mwana alobi soko betanga masasi. Beta masasi. Soko boma menga mobali nanga. Soko benga nanga bengana me nga mobali nanga nanika mobali nanga bima.
Ye. Bimisa mobali na Donc, moi, na signé papa intimidé toi abiso beta beta na so kutu bato oui papa azana zemi bakel hôpital zemi à 4 mois so quitter l'état ekokanga pona makambo yo komiko simbete mais moi na biso mwana aboy kolia aboy makambo so tobi mobali nanga papa sili mayel mama sili mayel siko papa benga no o toyebani à travers ya mwana nanga to sambela na yao sikoyo nakende pa ne parce que azape monganga aza infirmière nde siko yende mutazalaki na hôpital pour na ko consulter zemi d'accord nde siko tellement mbutu habite pasteur nanga akoki ko résoudre problème ayebisi mama ayipesanga numéro na ye nde mama pe kaka mutabingi ba naoza chance ka ba mama nakepe nakutana papa to sololi makambo so tututu sikoyo papa lobi nasala nini parce que oyo aza na pouvoir sikoyo ka papa abimisa ye papa pa lingi mwana na ye makasi abi nabimisa ye mwana oyo to nabimisa te nasala nini ngana zemi ya kobota ifo ngana zwa koko parce que nano azwa koko te mwana na mwasi pe liboso kangwa parce que azaka bana misato mibali liboso na mibali ya liboso mwasi ye wana ya liboso mwasi ka ye wana koko pe liboso et puis avant dernière azana bana nini mibali 5 baza na basika mibali o wana na avant dernière sikoyo abi be na linga te mona na ngalela kaboy oui na linga te akufa na linga pete koko na ngai azwa problème sikoyo na comme une équation na sala nini na minute yo voilà bande ko bosunga ngai bande ko bosunga biso bande ko bosunga prophète je suis le kamba bosunga évangéliste je suis le kamba parce que il y a un problème même des basambisi chauffeur ah oui tala c'est elle qui m'a séduite yé moko moi ça zone ngai nde moto na séduire ye ake oloba bongo pe alobi angolobi botika ye nga moko moto na séduire ye abando boya na ndenge nyonso menga na sali mayele o ba pesa nga na baninga na ngai même ko futa flat c'est moi qui ai payé asa à l'aise c'est moi qui ai payé aloba ka français lingala yoka comme français nde aloba c'est moi qui ai payé j'ai besoin de mon mari c'est moi qui ai payé s'il faut me tuer dis-moi je suis d'accord de me tuer mais laisse mon mari donc aloba pe ba fille baza douce aloba kimia abi j'aime mon mari laisse-les s'il faut me tuer tu vas me tuer merci beaucoup alors bande ko bosunga ngai yango wana l'homme de Dieu asala nini na likambo oyoyo bobenga ta papa ye moko boyebisa parce que temps mukende wana azana prison ana prison oui alors to ebite nini to ko sala pona ndeko wana ndeko Yannick comme déjà yango wana auto pesi mais o wana musu aza mokonzi donc une fois so bika bo alala donc c'est à dire atika libela donc décision suka eze pas ya papa mais akoki koyoka par rapport influence ya l'homme de Dieu ce qui bino bosuni l'homme de Dieu na makambo yoko za la paix favorable na ndeza il faut na ke prison nakutana ya Yannick yango voilà sikoyo ipa na famille ya Yannick nakutana kina bango na ba mo etelo ko lo ba mana Yannick obi soki bobi atika na emotiona autika ye soki bobi ke abala ye aobala ye mais balimbisa ye azaka mutu yobi azana nzoto na makila mais mwana na a séduire ye fuir l'impudicité baloba yango résister au diable akoka ne ko résister mais monika ke moi ezate akwei na ye oza na ngo chaque jour attendre nini okoya la abala pété asenta pété abala pété ezaka aza courageux jeune ya quartier tout bande ko bosunga ngai yango to comme na suka numéro de téléphone papa na bato tout boluka plus 243 89 91 91 055 plus 243 89 91 055 et puis Yami Balé plus 243 9 98 17 18 54 so bengi ngao zunga te tikala message na répondre pour bato ba benga ki bazwa kingai voilà ba msu batiki message na répondre voilà yango esali ke toza solution bandeko oza na problème na yo pe ya moni yo poza na problème benga biso pesa biso ngo
tokozwa pe solution. Voilà, merci. Surtout en Europe, on a vu qu'il y a belé bazan ba problème moko ba bombango na mutema ba yeba teneni ba sala ba kunga ba kufa nango. Alors, bobenga pesa biso problème na yo. Soko lingi même que histoire wana ezana ba figurant. Toko luka ba to ba se belé balati se kombo na yo, balati parce que ba histoire biso to bete za ba histoire vrai. Ouais. Oyo muto akuta to pesa na ba adresse to za makamunios. To boye kotanga ba kombo parce que ba to wana oyo net histoire mi balo baza ba to moko des personnes influentes na mboka na biso a yango to éteindre ba kombo na bango. Mais si tu veux te refandisa bato awawa ya lati komba mama ya lati boye juste pour na to pesa ngo beauté nango mais ce sont des histoires vraies. Lobi tom suna ko zala wa eza initiative ya papa je suis le Kamba mais okipe aux na plateau té seulement que bato to zana bango ye aika ko intervenir parce que problème est le cas que panay bolé ki saba problème no so bozana ngo bo pesa to luka solution oye ko senga papa sambela et ça la délivrance il y a prière et rosal mais oyezo senga bato ba réfléchir ba fana nini toki ko sala to luka solution et komona na pe awa sikoyo oui prière et salam mais ne na prison ata to prier ndenge nini na ozaka na prison donc et comme sikoyo ba fait que toyokani papa batika ye a retirer ba plainte wana alors solution ni to ko sala place oyo po il faut boy za na ba argument solide pour na ko convaincre papa wana pour ne ko na bima. Donc, il y a un numéro, il y a un bobenga l'homme de Dieu. Vous ne serez jamais déçus. Merci beaucoup, papa. Même classe, même Betty, papa lobby, abota, et puis on continue Betty. Ah, ça abota aux ongles l'année classe. Ah, benganete, papa abi, benganana moi n'était parce que ce qu'a bengani est là à livrer, à ébattre. Non, ça là. Ah, d'accord. Tu comme le suka papa. Merci beaucoup. Tu comme nasuka. Prière nangai, voilà. Sala. Simba place Zobela. Topo simbi mai. Huile d'olive. Zambe na bomo ya visiter bino, apeso guérison, apeso solution na makambo yo zanango elekelio. Au nom de Jésus-Christ. Et mafuta wana na mana onction et lata yango na kombo na Yesu. Miracle. Pe second souffler. Bande ko bosunga ngai et ça l'impact na nzoto na yo na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours connectés sur nos chaînes. Restez toujours vraiment avec nous. Après moi, c'est Alain Dele. Portez-vous bien. Au revoir.